Ya pasi pe mawa, ya pasi mingi na motema, ya pasi ya kosakana te. Concernant surtout et encore comédienne na kombo ya Coquette Sasa. Na bandi ebela batu biso nyonso toyebi comédienne na kombo ya Coquette Sasa, ebela batu basepelaka na ndenge ajuaka, ebele ya batu basepelaka na ndenge Coquette Sasa azalaka bandeko na nga toye kolala kolamuka affaire divorce ya Coquette Sasa. Bandeko nanga divorce ya Coquette Sasa esali pasi mingi na motema, esali pasi pe mawa. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut cher Boutchou, salut cher abonné, salut cher connaissance. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Boutchou, chers abonnés et chers connaissances, il y a les lots, bino dossier affaire divorce ya Coquette Sasa bandekonanga. Kande na uti kobeta lisolo awa Coquette Sasa aza mwasi moko ya ba comédienne oyo alingaka na ye rando te, alingaka na ye problème te, Coquette Sasa en tout cas de son côté alingaka na ye te kenon e mata ekita, alingaka toujours la tranquillité na motema na ye. Après libala ya Coquette Sasa toyaki komona Rit Kimanga oyo azalaki ex mwasi ya mobali ya Coquette Sasa na kombo ya Beauté Image. Rit Kimwanga plutôt ayaki kobimisa ba makambo ebele, ayaki kolobela mobali ya Coquette Sasa aloba penza makambo ebele oyo ebela bato batikala koyeba te. Quand boyebi mutu nyonso soki asali libala na ye, normalement selon la logique des choses ezalaka bien. Après libala ba félicitations ekota, moi ba fleur ekota, moi ba message à bien, moi ba analyse sur mariage ya mutu talaka Coquette Sasa na jour libala na ye alataki penza kitoko ko banda na commune ti mariage religieux ti soirée na bango. En tout cas Coquette Sasa alataki penza bien, mais après libala ya Coquette Sasa ezalaki live concernant libala ya Coquette Sasa. Jusqu'à ce que quand même Rit Kimwanga vandaki kimia, moi kimia eyaki kokota ya makasi. La plupart, moi personnellement na lobaki penza ke awa Coquette Sasa sikoyo akovanda na libala. Toya kovanda ka boye Coquette Sasa kobotaka abotaki mwana sali soki 2 mois kaka ya pamba. Toyaki komona ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Armstrong aye kobimisa ba video ya somo, parce que biso nyonso toyebi ke Coquette Sasa mobali na ye aza na poto ya France. Siko Armstrong wana ayaki kobimisa ba video ya ye Armstrong na mobali ya Coquette Sasa. Donc bazaki mwasi na mobali makamyo so bando sala. En tout cas ayaki kobwaka matière na réseaux sociaux, ayaki kobwaka matière bisika nyonso pour que batu nyonso ba yeba nini ezolekaka. La famille esalaki choc ya makasi, pas seulement epa ya Coquette, epa ya biso nyonso. La plupart à batu d'ailleurs basalela mobali na ye ba émission ba finga mobali. Jusqu'à ce que toyaki komona mobali ayaki kosenga bolimbisi o eza public. Nalobaka toujours ezalaka facile te koya kosenga bolimbisi publiquement, eza na batu mosusu oyo ako préférer ata soki ezoyindela ye malamu avanda. Mais mobala Coquette Sasa en tout cas ndimaki na ye kosenga bolimbisi publiquement la famille. Beauté Image asenga ki penza bolimbisi oyo batu nyonso wa mokili balimbisa ye. Alors eyaki kosala ke makambo wana kimia ekotaki, mais ba jeton kaka ezalaki na côté ya Armstrong. Jusqu'à ce que la famille toyaki kovanda lisusu il y a de cela soki 3 semaines o toyaki kovanda tomona ki Coquette Sasa ayaki kopublier mwana ya Beauté Image, mwana na ya mobali. Eza mwana oyo babota na yete, mais mwana oyo abota na mwasi mosusu.
Tango ayaki ko publier mwana wana bato ebele baloba na kokete oza mama malamu tala kutokomi ko publier na bana mobali na yo en tout cas oza mama malamu. Pas même 2 jours après publication wana to yaki ko mona lisusu ba vidéo ya sika donc ba vidéo selon ba analyse ba manzaka oyo I am strong akende ko salisa oyo akotaki nango live ne ba manzaka oyo ezalaki na vidéo ya sika oyo eyaki ko bima. Alors batu bayaki balobi non eza vidéo ya sika mais to yaki komona mobali ya kokete sasa ayaki ko démentir alobi atikala lisusu kozongana na I am strong te wana eza ba vidéo ya kala mais côté ya I am strong en tout cas ye atikala na ye koya ko briser silence na ye te avanda na ye amela penza mai otolobaka mai ya pio. Et du coup kaka tango ba vidéo wana eyaki kobima mbala moko kokete sasa akota na tous les 2 pages na ye ya Facebook akendaki ko changer parce que na ba page na ye atiaki photo ya libala ya ye na mobali na ye. Jour wana ka ba vidéo ebimaki en tout cas kokete sasa akendaki penza kolongola tous les vidéos tous les photos bande konanga alongola ki ba vidéo tout avanda ki penza ake alongoli tango alongoli déjà eyaki kopesa signification ya makasi la plupart déjà ya batu kande boyebi biso ba congolais toza batu moko toyaka toujours na ba conclusion batu bayaki na ba conclusion ya makasi que non c'est fini. La famille de l'autre yeko vanda ka boye tomona kokete sasa aye ko annoncer divorce na ye alobi na page na ye procédure ya divorce la famille. Et comme il déjà que ça là, moto ya makasi. Alors sans plus tarder, natie la binona nous quelques audios, il y a la confirmation, il y a procédure, il y a divorce, il y a kokete sasa, comme il y a na suka alingi na ye a divorcé. Tolandana nous quelques audios la famille nga ya bino mama Étoile Nines TV na uzonga nanga sima pona komeka koya ko continuer moi analyse na biso kaka ndenge et sengeli. Tolanda la famille et on se retrouve juste après. Désolé. Oh, pourquoi bonga kondima mibali msusu ata kondima te? Armstrong afandi ye moka bimise biso beauté image. Est-ce que ton beauté image akende ko linga e? Bazaye na contrat que to pibiyenga? Non. Ce que bozo kotele par rapport à quoi? Et là, koye moka zo luka succès moka zo luka buzoba na réseaux sociaux bo servir yango. Bo servir ye. Donc bino bozo ça la banalise pour bozo na babinemi. Bino bo défendre Armstrong parce que na face ya Armstrong babinemi na bino bazawana. Ce que biso tozo lobelete ke po o naza côté moko na ennemi na côté mona mutute. Nazo ko ça l'analyse nanga. Aza bula abibisi on a mis sur bato biso to ba bula to bombi yango parce que na mutu abombi na mutu bino bokanisi mutu azosala ndumba na trottoir na mutu azosala ndumba na ba maison close bazande mon côté oyo azosala kindumba na maison close angi a se protéger mais oyo azosala kindumba temi na nzela voiture etelemi ayeko discuter bango ba ndumba ba bula wa yo mutu atemaka liboso a boîte azo mobile moko a rodeye babenga bango ba bula wa yo. Mais moi, si on a ça la kindumba na maison close, bazana moi respect. Pour la carte ya boîte wana, batalaka, ba contrôle bateau bayaka la carte. Maison close boke na Espagne. C'est pas n'importe qui. Pour au compte wana, il faut yo moko yebake, na lingite moi si na nga yebake na yeko tromper. Bien mwebi, oh, mais bon tout na ba vrai ndumba. Botu na ba vrai ndumba bakoye sabino nde elingaka. Muto azali na balabala osa kinduma na balabala même clochard soka za na 30 € akoya asali makamnae. Mais muto azokene même mobile azokene kota na maison close pour akende ko se satisfaire pendant 1 minute. Et ça pour azo respecter moi si nae. Les hommes ils ont leur jardin secret. Bamiba misusu azana bongo fantasme ne akela la moi sandumba mais cela ne veut pas dire kalingi moi sine nanda koute ou à respecter ake komi batama ba maison close des aka propre mutu na chambre na ye mutu na ba lingerie na ye na ba serviette na ye mobile moka koti abatami bake ko memo na chambre ndenge beauté image asalaki abina lingi moi simobe ya mukolo azana ndaku na ye azana mbua na ye. Ana soki loup-garou na ye na ndaku. Ça va se passer au calme. Mais akende kuna ake ko découvrir moi si moko azanga bagage intellectuel.
masoko kaka minene me bagage intellectuel 0-0. Moi c'est moi si moko filma kabatu enregistra batu tala moi si mobimba oke ko kota na téléphone na mobali obandi ko benda na ba vidéo ya ba ex na ye. Est-ce que yo zaki na besoin ko ebisa Rita ko na mutakala na ye? Yo se respectera te? Est-ce que yo zana besoin bande ko moi si ya boye ona na mutakala Rita na zana makambo ya coquette? Donc yo yaki mission donc yo bato bayaka na bandaku na yo ozaka na ba enregistrement na bango ba pe mama Congo tiozo sur na beauté na zaki wana et alors epesi yo combien beauté wa solana batute beauté il est qui? Moi je suis ami il y a oncle la beauté image. Moi j'ai pas peur de beauté image, ça va pas. Yo zo kene ko se limiter na beauté mais moi je suis ami de son oncle. Skoto kote la on a buzoba ya boy. Ozoko o katape obimi otandi batu te. Ozan en face na yo, les gens qui savent s'exprimer, les gens qui réfléchissent, qui sont en face de toi. Oh bakali yo kena bakali wapi. D'après yo, bablo konino lakisi, soki yo lobeke bakali lobe azala mutaka nanga okasi yo posela mutaka la baningati. Oyo za mutakala baningo ngibazana oya yote ya yoku tutomona ngo na réseaux sociaux yo moko mtu waka soko bini opesi biso mutakala obini parce que yo moko yebike ando ya mutakala na ozana eloko susu intéressante parce que l'homme donne que ce qu'il a mutapesa ka ya bien oya zanango yo ya bien ozanango ya masoko yango soko bini obaluki opesi masoko bini obaluki opesi masoko mais muto azani na masoko opesa te akwa kopesa sagesse et intelligence yango mona batu misusu baka na réseaux sociaux abimi sa peuse onga na lataka balubutin so na bi komba lubutin kizengi mosu so akwa ko bimawa po kizengi moko azwa marque abato akomisango marque propriété privée na ye ndena lobi bwebo na kizengi moko msusu mtubo akoya malade ndeke akoya lisusu oyo mama Congo wana la famille yango mona batu misusu ayebike ando ya makambu boye nazana point forte dotika na ko la saka bilamba batu misusu besko mutu misusu a préféré aide sou ki salité et longue salité ayebike maloba oyo zobima na munoko na ye. C'est ça que les gens vont suivre. Réseaux sociaux, c'est ça. Ce que eloko yo zo comprendre était nzeta moselu si manayo wana ezeloko à quelques secondes. Les hommes ont besoin de plus que ça. Un homme qui finit de jouir, il a besoin maintenant parce que jouissance wana ekiti si mutu parce que quand mobali soka komi na posa mu Congo wana e mati e komi na besoin e bois ka fleuve et réfléchissa à sous-souté. Partout il a besoin. Une façon que bimi et comme il se mutu et zongi, c'est le moment à quoi réfléchir, moment à quoi penser. Il faut une vraie femme à côté. Et toi tu n'as pas tout ça. Yoza nangote. Et puis yeba ke sima o yoza nangwana eza okola ba voiture remorque. Ba memango à tout moment te. Mi balo ba memaka ba voiture remorque wana. Ba bela ka malade ya mi Congo. Ba bela ka ba hémorroïde. Et senga bango calme po ba se soigner. Donc yondongo za wana. C'est pas à tout moment que mo bala koko remorque yo. Na désolé ba remorque abino à tout moment te. Si la ma penza. Ba remorque abino à tout moment te. C'est pas à tout moment ba remorkabino. Même na katsandaku, mobala okeno à tout moment te. Na semaine okokozwa même une fois. Après une fois wana, il faut ma préparation. Zana l'action ma préparation. Yo oza mutu moko soki mobile a bet yo 2-3 fois. Maman, mobile wana kombo na eba nzete. Mobile wana kombo na eba nzete. Banzete. Babiloko ebele. Donc yo moko pe foza na mayela ko soigner mobile wana. Parce que c'est pas n'importe quoi oh yozo ko charge yozo mema na sima. Eza destruction ya corps humain ya mobile. Siko ya boye yozo zwa mobile ya muninga. Yozo détruire parce que basi ya bwe bolimbi sanga baso bo anasima bolimbi sanga
Yon bon mona mibali misusu bakenda ozwa ba charge moko mobala komi ya 45 ans 50 ans nzoto bebiye. Nzoto bebiye. Moi ça ndaku tabota la bambanda ozula basi na bino libanda. N'allez pas prendre n'importe qui, n'allez pas prendre une femme ensoiffée pour tromper ta femme. Tu vas ramener de maladies, tu vas okobeba nzoto avant okokipe ndaku note banate moke musale ete mukongo pasi. Mutokola anawana. On dit on remorque 2-3 fois la semaine. Mais toi, tu pourras pas, papa Nabiso. Ata bo anzoto mikende nini. Ça, c'est la maladie. Oh, comme nandaku, yongo pasi msuso mwe nandaku, mobala komi, mukongo pasi. Yozo ko bomanzoto ke ko sala ba komanda ko yukile babiloko bwe. Nzoka ndiya uti ko remorque babiloko mobwe ezanga mutuna makolo. Kuna a remorque ngo 2-3 fois. A komeno nandaku, yozo masse mobali, ozo ke luka banzete nzoka nde. À un moment, il faut arrêter. Nga pona nga beauté image mtaleki bio na mayele. Un jeune garçon comme ça qui joue avec Bino Bamahami Bimba. Toi, Cocotte la Bino. Vous avez une expérience à vie à Bouzoba. Même moi, ça qui ndumba, j'ai une expérience à vie. Pour pendant que Baninga Bazola, la yazana Boutou. Yazo côtoyer tous les sortes amibali. Ndumba solo zaka moi sa mayele. So moni ndumba za mayele, te se kaza bulawayo. Parce que n'importe kala, basa ndumba ba eda ba famille. Batonga ba immeuble. Basi msou ba se sacrifia. A pour faire natika. Bote image amemaki kaka bilamba obo sekela kiyewa ba coopérer baba la beauté image libala pende bomona ki libale salami mobali wana ya marié oya bimakana nseta muselu ayeba kieba contribuer ki na mbongo oya bazo bala beauté mukileza ya kobeba na mukile mbanda siko bule kaka iye mobali na za mutambongo azana mwasi na ndako abimakana nseta muselu azusu su mwasi su coquette sikoyo nakati ya coquette ebibe coquette pa uchuko bala mobali na pe oya mutambongo a contribuer na mariage ya coquette babi magana be basanga sakanzoto tala bobanga mukileza matata bozeba ba ventire zo lekana tala bino batuka ya misu mibale bozanga misu 4 boye bate nini zo leka qu'est-ce qu'il y a tu me déranges chérie ça suffit là tu me déranges mon bébé calme-toi reste tranquille détends-toi bon comprendre siko nzeta muselu mobali netindela kayeba mbongo chéri na oya lingaka kokata komisa yembanda bakoma bombanda kokata trompaka beauté image et pas la 7 mibali mobima na 7 miwana yesu ko beauté za 8e je mususu beauté ke kisasa bwenenge za kaka kokata ke sokola téléphone à moi si code mais moi aussi to balani kokati na zemi ya même mwana wana njoka ndazala mwana beauté image te bande ko boya ko yoka makambu mama motema sanduku kokati osali biso bepwani kokati ya yo sali bobote image pona nini po mobali na mobali ndenga zawa na soka boti mwana ya momona ka ba mibali musu na famille musu ezako ba yeba ka bana na bango ka partie ya misu soki atio yo zemi olobi ke zemi ya mwana ya mobwana na bino ba lo famille musu ba lo bagate po ba yebi bana na bango ba na basini leka koketa bota ki mwana bota tali kaka na basini ya bana ne nyonso kaka mwana koketa za na mote pona nini kokesa kote la beauté image zemi boy ndali solo to kota na swali solo basa ba théâtre donc ndebo sala ba théâtre ya bon ma vie de na théâtre coquette donc ndebo sala théâtre moko moi ça zo tromper mobali akisa na kindumba wana na ndenga théâtre donc ba vie na bino pe memango na ndenga ba théâtre donc zo sala théâtre ya rôle wana est longo na sima caméra na vie na normal on sala peu rôle wana en tout cas moi je comprends pas besoin kindumba ngoma kato ba nzolo ko ya moi ba bimiso ba scaris les ateska ba pasola ke ma boko esika ba kata ke ba nzolo kwana ya bakata kika bapoza ki moya kolongoleza te biso tout mona na poto to che mabele ya so bolongola mabele magi utika la papier yongo banzolo ko bakotisa ke baputula kindumba kolongola ngote coquette est zalaka vraiment est na zemi okomi na niveau mubali ya bali ononu o stocker ye nanu kindumba bote va faire d'examen général dans ton corps. Beauté image va faire d'examen général, il tapote live bandeko toi na 4000. Si sikoyo live est bougé. Bandeko tapotage ils ont bougé. Tapotage ils ont bougé. Ça biso 1 million et ça biso kitoko. Tapotage ils ont bougé to nyata na lobby boy. Coquette.
Yaya kindumba ngo ya yota bakata ya banzoloko. Ba lati si yo voile mama. Yo moko lingi yaka to vanda to bala na bamona yo lati voile tembe yo na nani pe muta yebite tembe na nani. Mama na zemi li susu koketi ba okela rabatu pe mawa. Na zemi su ya beauté te. Na zemi grossesse. Beauté sengi yo test de DN, il faut bosser la test de DN. Beauté, kenye na pharmacie. Ah toto na poto ba test comme na ba DN ba pharmacie soma ezaka il suffit soyi. Mama Kindumba sans carrière, Kindumba sans bénéfice, Ndekolanga. Nazemi, okoseli beauté, image, nazemi. Koketi, ko zemi ya nani. Osana ba mibali 8. 7 na kisasa, moko na Paris. Sikoyo, zemi ko yeba. Tata mwana wana nani posa na bango setu koko sapo biso yeba te parce que soko lala kina moko lundi mardi obaksi moko jeudi lali na mususu vendredi lali na mususu koko kati yebisa biso on peut savoir que c'est les grossesses à qui c'est les grossesses à qui bote kala mwana bota maki to komi na wana te to zongi na bisolo kokati sikondi nga sala ka wana sala kindumba ya makasi bandeko bote mukolo musu nga kendaka kisasa bonga ke voyage à coach wana kiti siko voir pour tout comme na kati mamba sérieux ndenge zaka mwasa ke na douche atika ki telefoni bota zui telefoni amona ki boso appel moko ekoti bakomi chéri akomi chéri appel ba bengi mwasi bota zo sokola téléphone etika la ki bandeko appel ya bo tapoter biso live s'il vous plaît appel ekoti chéri bota boko yamba pakaza mwana poto ça quand même l'éducation chéri rappeler les sous bou message sur quoi ya texto bébé t'es où beauté a même téléphone n'est pas coquette bi coquette na moni muta benga ki appelle comme chéri na mona tindo sur message bébé t'es où azanan webi ka biso munoko makasi to koma kokosela ba producteur comme total ka basala ka théâtre to koma kokosela ba fani makambu oh comme ngena za famille publique te saka ka mutu nanga moko boye abenga ka ba chéri na bandenga ba théâtre beauté c'est a timba ki déjà yaya lobi nango leki beauté zomona mwasi ba message akangi mwana mwasi oyo kindumba sa carrière kindumba sa vulgaire kindumba ekalikilaka te kindumba sa réfléchir beauté akangi ye na ba message ya mibali misusu mais mukolo wana ezalaki mususu oyo pe lisusu oyo lobike chéri omoni mukolo wana oyo tokabwana kino soko tikala kisoko na nini nanga mais beauté komi traumatisé mais mwasi yango oyo ngai na bali beauté pa coquette zo ko koloba te beauté zo mona ndenga sala kisasa ba kokele maladie en fait mwana mobali ya komi dépassé ya makambo ya minene oyo ndeko na biso beauté Sibir, yaya. Carmen fungwa mi pas beauté image. Carmen fungwa mi pas ya coquette. Ya to tapoter live. Ko boni mutema bebo ko yaya. Boka dossier fungwa mi. Ba kange déjà na ba coup fili ba message ya mibali 4. Ya ba chéri, bébé t'es où? Bébé hier on était. Beauté comprendre. Ah oui bon, l'explication ne sont pas ça explication. Oh, mieux sont explication zo pesa. Mais en fait, ceux qui bo kanisaka que dictionnaire en manque de respect ils a pas na bino. Lobby bo yo kanga na ba serveur na bino. Moko na moko ozwa par na ye et puis on passe à autre chose. Je m'appelle I am strong. Donc Luka comme wana bien que nous définir en anglais balola en français pour ba expliquer qu'est-ce signifie I am strong. Je m'appelle I am strong. Nana ngona poso nanga nzoto. Na betango depuis 2020. Nana ngona matriculation à voiture nanga I am strong. Ça veut dire que je suis forte. Soki na ya ko répondre binoté pour na mona kaboza awa engana za awa na oké se cligner envers bino. On n'est pas pareil, d'accord? Ango total rabato ba sala ba analyse mais mutema mabe na bino na tanga ango tango bo sala ba direct na bino na sengi ba page polémique tout batu oyo ba yebi ke ngana bima soit disant na garçon na ki basa soki Jimmy Bilao baza na trace, baza na vidéo, baza na communication ndenge to se communicanga na ya ata conversation moko ya muke ou be vidéo ndenge azalaki epa nanga ou be to se communicaki na ye aza mobali ya aya nango ndenge balobi baza na ba preuve ndenge na bengaki ye soki ye ayaki ayebi ndaku nanga akota na ndaku nanga alala ngai apesa nga 400 € ava lobi na sala direct boyo kanga bien ava lobi na sala direct naza na posa ya ba preuve wana na toile
nga moko na autorisé bino je sais pas pourquoi nazaka simple danseuse ndenge bobenga nga danseuse na ba kombo nyonso boko pesa nga ça vous engage que vous na mutu na bino na ba cervelle na bino nga etalinga te juste que la méchanceté bo supporta ke longi nanga te bo supporta ka beauté nanga te bo supporta ka aspect nanga te bo supporta ka délire nanga te et boza ko se sentir coincé kibondo ke monani kimutema mabe monani penza na kati ya libalo ya coquette. Comment tozaka na difficulté ya opesa mutu félicitation, comment tozaka na difficulté ko bwakela mutu ne fiska ta fleur moko. Donc pour ça biso esaka faut ko bwaka ba fleur so mutu akufi, kondimaka mutu soka akufi. Est-ce que bozo mona te ke mubali o bino bo finga elongi lokola chef coutumier, mubali o bomoni ke na libala azana mawa ne sengote, mubali o atiki basi kama ana poto akiti na kini pona obala coquette. Soka ke bala coquette se kamoni ke critère basi o yalinga keza lokola coquette. Suko bino bolo bazala lokola papa na coquette abimi lokola maman bimba, mubali abimi lokola mwana na e coquette asali soni okene ko bala mubali o abimi lokola mwana. Eh soki bo ba fort quantité bo présenter pe mibali na binot po total bote image amemaki kaka bilamba obo sekela kiyewa ba coopérer baba la beauté image libala pende bomona ki libala salami mobali wana ya marié oya bimakana nzeta muselu ayeba kieba contribuer ki na mbongo oya bazoba la beauté mukileza ya kobeba na mukile mbanda siko bule kaka iye mobali na za mutambongo azana mwasi na ndako abimakana nzeta muselu azwisi su mwasi su coquette sikoyo na kati ya coquette bibe coquette pa uchuko bala mobali na pe oya mutambongo a contribuer na mariage ya coquette babi magana be basangisa nzoto tala bobanga mukile za matata bozeba ba ventire zo lekana tala bino batuka ya misu mibale bozanga misu 4 boye bate nini zo leka qu'est-ce qu'il y a tu me déranges chérie ça suffit là tu me déranges mon bébé calme-toi reste tranquille détends-toi bon comprendre siko nzeta muselu mobali neti ndela kayeba mbongo chérie na oya lingaka kokata komisa yembanda bakoma bombanda kokata trompaka beauté image et pas la 7 mibali mobima na 7 miwana yes ko beauté za 8e je mususu beauté ke kisasa bwenenge za nakaka kokata ke sokola téléphone à moi si code mais moi aussi to balani kokati na zemi ya même mwana wana njoka nazalaka mwana beauté image te bande ko boya ko yoka makambu mama motema sanduku kokati osali biso bepwani kokati koketi ya yo sali beauté image pona nini po mobali na mobali ndenga zawana soka boti mwana ya momona ka ba mibali musu na famille musu ezako ba yeba ka bana na bango ka parti ya misu soki atio yo zemi olobi ke zemi ya mwana ya mobwana na bino ba lo famille musu ba lo bagate po ba yebi bana na bango ba bimaka na basini leka koketa bota ki mwana bota tali kaka na basini ya bana ne nyonso kaka mwana koketa za na mote pona nini kokesa kotela beauté image zemi boyina ndali solo to kota na solo basa ba théâtre donc ndemo sala ba théâtre bon ma vie de na théâtre coquette donc ndemo sala ka théâtre moko moi ça zo tromper mobali akisa na kindumba mwana na ndenga théâtre donc ba vie na bino pe memango na ndenga ba théâtre donc zo sala théâtre ya rôle wana longo na sima caméra na vie na normal on sala un peu rôle wana en tout cas moi je comprends pas besoin kindumba ma kato ba nzolo ko ya moi ba bimiso ba skari c'est les ateska ba pasola ke maboko esika ba kata ke ba nzolo kwana ya bakata kika bapoza ki moya kolongoleza te biso tout le monde na poto to che mabele ya so bo kolongola mabele magi kutika la papier yongo banzolo ko bakotisa ko baputule kindumba ko kolongola ngote coquette est ezalaka vraiment est na zemi okomi na niveau mubali abali ononu o stocké ye nanu kindumba beauté va faire d'examen général dans ton corps. Beauté image va faire d'examen général, il tapote live bandeko toi na 4000. Si sikoyo live est bougé. Bandeko tapotage ils ont bougé. Tapotage ils ont bougé. Ça biso 1 million et ça biso kitoko. Tapotage ils ont bougé to nyata na lobby boy. Coquette.
Yaya kindumba ngo ya yota bakata ya banzoloko. Ba lati si yo voile mama. Yo moko lingi yaka to vanda to bana la bamona yo lati voile tembe yo na nani pe muta yebi te tembe na nani. Mama na zemi li susu coquette ba oke la rabatu pe mawa. Na zemi su ya beauté te. Na zemi grossesse. Beauté sengi yo test de DN faut posa la test de DN. Beauté kenya na pharmacie. A to na poto ba test comme na ba DN ba pharmacie soma ezaka il suffit soyi. Mama Kindumba sans carrière, Kindumba sans bénéfice, Ndekolanga. Nazemi, okoseli beauté, image, nazemi. Koketi, skozemi ya nani. Ozana ba mibali 8. 7 na gisasa, moko na Paris. Sikoyo, zemi ko yeba. Tata mwana wana nani posa na bango 7 ko kosa po biso yeba te parce que soko lala kina moko lundi mardi au baxi moko jeudi lali na mususu vendredi lali na mususu ko koketi yebisa biso on peut savoir que c'est les grossesses à qui beauté kala mwana bota maki to komi na wana te to zongi na bisolo koketi siko ndinga sala ka wana sala kindumba ya makasi bandeko beauté mukolo musu ndinga kendaka kisasa bonga ke voyage à coach wana kiti siko voir po to komi na kati mamba sérieux ndenge zaka mwasa ke na douche atika ki telefoni beauté azui telefoni amona ki boso appel moko ekoti bakomi chérie akomi chérie appel babengi mwasi beauté zo sokola téléphone etika la ki bandeko appel ya bo tapotele biso live s'il vous plaît appel ekoti chérie beauté boko yamba pakaza mwana poto ça quand même l'éducation chérie rappeler les sous bou message sur quoi ya texto bébé t'es où beauté a même téléphone n'est pas coquette abi coquette na moni muta benga ki appelle comme chérie na mona tindo sur message bébé t'es où azanan webi ka biso munongo makasi to koma kokosa na ba producteur comme total ba sala ba théâtre to koma kokosa na ba fani makambu oh comme ngena za famille publique te saka ka mutu nanga moko boye abenga ka ba chérie na bandenga ba théâtre beauté c'est a timba ki déjà yaya lobi nango leki beauté zo mona mwasi ba message akangi mwana mwasi oyo kindumba sa carrière kindumba sa vulgaire kindumba ekalikilaka te kindumba sa réfléchir beauté akangi ye na ba message ya mibali misusu mais mukolo wana ezalaki mususu oyo pe lisusu oyo lobike chérie omoni mukolo wana o to kabwana kino soko tikala kisuku na nini nanga na nini nanga mais beauté comme traumatisé mais mwasi yango oyo ngai na bali beauté pas coquette zo ko suko lobate beauté zo mona nenga sala kisasa ba kokele maladie en fait mwana mobali ya komi dépassé ya makambo ya minene o ndeko na biso beauté sibir yaya Carmen Fungwami est pas beauté image Carmen Fungwami est pas ya coquette ya to tapoter live ko boni mutema bebo ko yaya boka dossier Fungwami bakange déjà na ba coup fili ba message ya mibali 4 ya ba chérie bébé t'es où bébé hier on était beauté comprendre abi bon explication nous sous pas ça explication oh nous sommes explication zo pesa mais en fait Voilà, de retour la famille. Nabandi ebela batubiso nyonso touti kolanda, ebela batubiso nyonso touti koyo kakande na yeb sarabino eza toujours na makambo mosusu oyo biso tokoya ko bakisa, tokoya ko longola eza pe na makambo mosusu oyo moyen to longola to bakisa pe eza teo. Alors, na dossier oyo na situation oyo ya divorce, ya procédure, il y a divorce, il y a conquête, ça c'est la famille. Et le Congo na lingina loba dans tout ça, ils a que la famille. Bon, toye baka que conquête ça aza premièrement aza star. Biso nyoso toye bike ceux qui filment na ye asika elingi bima normalement à koti koya ko sala moi affiche moko. Na opesa exemple leti ya pasteur Moïse Mbiye biso nyoso tomona avant zembo na ye asika ebima. Tomona ki biso nyonso pasteur Moïse Mbiye asalaki affiche na ye ya kolobaki non veux-tu m'épouser. Tomona ki réaction bato ebele balobaki oh pasteur Moïse Mbiye alingi abala, pasteur Moïse Mbiye alingi abala, pasteur Moïse Mbiye alingi abala jusqu'à ce que après quelques jours tu as dû comprendre que izalaki nango nzembo na ye. C'est de la même façon avec dossier ya coquette ça ce qui a commis procédure il y a divorce, cela ne veut pas vraiment dire que non, ils ont qu'à divorce. Et on se film mais ce qu'ils appellent divorce la famille, bon, Bible, tout kotaka na makabwa Bible déjà est permetaka, hein,
mwasi na mobali ba divorcer soki infidélité ekoti na kati ya libala. Donc boza libre soki yo mwasi oyebi omoni ke kokana yo ko pardonner mobali te malamu bo divorcer. Soki yo mobali omoni ke kokana yo ko pardonner mwasi na yo te malamu bo divorcer. Ezalaka toujours bongo. Donc divorce na makambo o etali l'infidélité eza nango mabete. Eloko kanga na ningi na loba na ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Coquette Sasa eza que je sais que la plupart à batu tozaka na sens wana ya koloba il faut na kende poto, il faut poto. Mais poto eza lola te. Poto pe eza te que non soki na kie poto c'est fini vie na nga ebongi. Ata soki ebongi ba makambo o zalaka nango déjà na vie o elelisaka yo. Ekoki ko changer même osusu pe ekoti ezalaka toujours bongo. Mwasi na mobali normalement soki bobalani boza censé ya kovanda ka bisika moko po na ko permettre te ke biloko mabe ekota te na kati ya libala na bino. Lelo oyo bato ebele mabala ezokufaka ezake mobali aza soki wapi mwasi pe aza soki wapi mobali emataki soki ndenge nini mwasi pe ekitaki soki ndenge nini. C'est vraiment important. Tango bozo bala na ka mwasi na mobali bovanda ka bisika moko na mwasi na mobali bino nyonso bisika moko. Soki eza musala o etindi mobali akende bisika moko songolo pakata mwasi oza censé obligé ya koya kolanda ye. Parce que soki bote image oyo azalaki pembeni ya Coquette Sasa bazalaki ndako moko na bandi teke ba makambo bele o esalamaki elingaki esalema te. Mais lelo o soki ba makambo ebele komi ko salema c'est parce que Coquette Sasa oza musika mobali na yo aza musika. Yango bomo na diable pe azokota. C'est vrai to lukaka mbongo. Boko luka mbongo to sala boy. Mais mbongo esilaka te na vie. Eza na babilo mosusu nani fo eza la priorité na bino. Kovanda bisika moko eza priorité. Ngana lobaka toujours na batuke. Soki toloba soki poto eza ya yo ata soki ovandi na Congo panda bambane na bane ozaka na Congo un jour nzambe na lola nzambe ya bolingo pe mawa aofongola poto po na yo eza na batu o bakenda lelo poto batikala koyeba te ke un jour bakokenda ka poto nzambe azana balolenge na ye moko oyo asalaka ba makambu na ye. Alors eza ba makambo mosusu o ba forçaka te. Soki bomoni ke o tokoki ko forcer botiki na bino eza bongo. Nazo encourager te divorce entre Coquette Sasa na mobali na ye. Je n'encourage pas. Je n'encourage vraiment pas. Ndeko na nga ya mwasi Coquette luka yonde mwasi ya libala. Yonde mama ya ndako kande balobaka mutu amemaka harmonie na ndako ezalaka mama. Papa amemaka harmonie na ndako te. Mais mama plutôt nde amemaka harmonie yonde mama. Yonde oyebi bisika nini ezo na ndako na yo maye bimaka. Soko moni ke kozala musika na mobali na yo yango ezo pousser bino bo divorcer. Malamu kasi bengisa mobali na yo papa yo ozalaka cameraman, ozalaka réalisateur, banda kasi ko filmaka bisala sala. Bo oti ko bando sala ta ba vlog bino mibale. Ba télé réalité, bozo bimaka nanda kuna bino ndenge bozo vivraka. Coquette Sasa oza déjà star. Mobali na yo aza déjà mutu moko ayebani. Bokoti ko banda ko sala ta ba biloko ya bongo, bokozala na visibilité ya makasi. Bokozala penza na visibilité ya makasi. Soki lelo bokomi na bambongo na bino bomoni bomona teke non ba poto wana ba France wana boko banda ko voyager kango peut-être na année mobimba bo voyager ta 3 à 4 fois. E mosusu na poto wana nzamba zo mona yo te ko kendo vanda ya mosusu nde place carrière na yo ko sila. E mosusu nde place carrière tala babana omi na Barcelone bazalaki na Congo azo sala carrière na yeza laki. Mais lelo oyo aza na poto est-ce que carrière na ezalaka succès na ezalaka kaka eza lisusu ndenge ezalaki te. Alors mama eloko bo essayer nanu kovanda bisika moko kozala pressé te ya koya ko divorcer mais bengisaka mobali azonga na ye na Congo tango akozonga na Congo bo vanda bisika moko tango bozala bisika moko soki omoni ke esimbi te ba forçaka pe eloko te otiki na yo mais soki omoni ke esimbi